playback ou critiquer moninga le premier pour yo ya bosala ka keloko yo sali mais yembi likola musique ti bachele musique yo nde azokandisa bongo yo nde okandisi soki moto asimbi micro nde azoyemba logique ya bastade na omoni taka na plateau oyo nde nabikisaki ye na lamusi ye chefi omoni après bevenema il faut continuer kolakisa koza na succès biso totiki archive bato bazoyemba yango wana kasi te guerre yango wana yembisa bato lakisa pouvoir lakisa koza grand chanteur lakisa koza na succès yembisa bato c'est du boum 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 c'est du boum 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 allez papa kolandaka batinteron te batinteron baze ebele batinteron na ndole baze ebele ozosepela na oza invité mozosepela na fete ya bato tinteron mais la fête oza na programme te la fête oza na programme yo moko mnga so otali boyika naza na programme te mozofilme fete ya bato yo moto bainvité yo journée wana so nabimisi kaka affiche awa omonaka eza journée ya cafouillage programme eza na affiche ya programme moto aclotiraki na esplanade eza Moïse par rapport à kofofile nde babendaki yo atolobi ke naza na basoda bon toke na guerre bainstrument nini okobundela guerre biso toza na besoin ya eloko te biso toza na besoin ya diske sala tu bima na balabala zala vrai chroniqueur ntango oya na témoignage ya olobaka nayoki kaka mutu moko nde azobeta ifo tobetaka ndule tokobangela yango te ndule tokoyaka te mpo tose compare po prêtre mboka mpe azali na droit aza na bapouvoir ya koboyiko te aboya na ye mpe aboya te akoboya mpe na forme bango kaka baboyelaki soki ezalaki bato mosusu na gimisi nde bakimi en plus bajournée basuka wana ezalaki bato ebele bakotala match ya football fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pour na kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine et zalaba Spanish pe ba américain yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peb activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa. Du nouveau à Kinshasa, le salon de coiffure Bercy. Le salon de coiffure Bercy dispose d'une équipe de coiffeurs professionnels formés par des experts pour répondre à vos besoins, quel que soit votre style de coiffure. Salon Bercy, le boulevard de Stars. Dans notre clip, on a les réseaux sociaux, on a Salon Bercy. Donc voilà, merci. Salon Bercy réveille la beauté qui sommeille en vous. Salon Bercy,
la machine à beauté. Salon de coiffure Bercy, banano so bauti mikili bayara awa en tout cas ndenge kaka ezaka na Londres ndenge pe awa ezali matériel auto sala ba côté kuna na Londres yango pe tout sala côté. Salon élégant et vous dispense des conseils capillaires individualisés afin de vous aider dans le choix d'une nouvelle coupe de cheveux, tout en respectant votre style et votre personnalité. Salon Bercy, situé sur l'avenue Aérodrome numéro 4320, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Tata maman bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli susu pa na bino pour ne pas sala bino cadeau offre ou ya munene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande bonyo so ba yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So leka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za Jeep moko za mutuka ya C mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Mounoué qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Stemay, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemay. Chers amis fidèles internautes, merci pour tout, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Heureux de vous avoir encore nombreux branchés sur Africa Info. Alors je reviens chez vous dans le cadre de cette émission Face à Franck qui parle bien sûr de toutes les célébrités de Kinshasa. Vous le savez très bien, merci. Aussi à ceux-là qui nous suivent bien sûr depuis la diaspora, merci pour tout. Sans vous, on n'est rien. Merci à nos partenaires également. Là, je penserai donc à l'agence WFS avec Diesola. Nous sommes donc à la place Château-Rouge, en plein Paris, sur 31 rue Marcadet Poissonnier. Allez-y là-bas, bien sûr, pour fréter vos colis et faire vos transferts de fonds en toute
quiétude, le restaurant Djonga 3 avec le patron Djonga. Nous sommes aujourd'hui à Noisy-le-Sec. Mikumba na eu à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La stress, la fatigue, la ramboutou. Hier, on a Moscou vendredi déjà pour Obina avec Suzuki Luzubu. Samedi avec CNN, dimanche avec Emile Alès Nemingongo. Chez Djonga. Tokomina, Noisy-le-Sec. Donc ici, avec beaucoup de plaisir. Alors aux États-Unis d'Amérique, à Champagne, bien sûr à Urbana, Illinois, tu as un restaurant Lisa Loboko avec maman Lisette Mbaki. Donc il y a une cuisine congolaise, on a Maboumou Ngombe, on a une Desu, on a une Mpaka Sanenge Zalaka. Donc maman Lisa, merci beaucoup. Nous avons la communauté congolaise à Urbana, donc tout ça vraiment dans les bons. Aux États-Unis d'Amérique, merci à Papa Mémoire bien sûr, avec tous les groupes. Best of Africa. Alors, je n'oublierai pas que le frère Mike Kalambai, le pasteur bien sûr, sera au stade de Martyrs le 27 juillet 2024. Date bien. Le 27 juillet 2024, pasteur Mike Kalambai a vous la bongo dans le stade des Martyrs parce qu'il n'est pas dans la carrière qui nous lelo. Il est normal, tout est belé. Qu'on célèbre ensemble, le pasteur Mike Kalambai. Francophonie, l'équipe, la réalité, c'est moi et parlons surtout du groupe la team Wata, donc au Bazalaki, la stade de Martin à 4 années de la francophonie, les 5 août dernier. Donc l'artiste était bien sûr sur les podiums, mais autour, il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment accident musicien Bazouaki na Guinée. Donc, Awa, ensemble, bien sûr, avec l'un des administrateurs qui est donc notre invité habituel. Il y a très souvent, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup héritier de la de l'Embaraye, il y a ancêtre vivant, Charline Pakalingumba, tout le temps, il y a la révision d'informations concernant le groupe et surtout, album Mi-Ange, album sur le chemin de la gloire après Mi-Ange et Mi-Démon. Alors, ancêtre vivant Charline Pakalingumba, bonjour et bienvenue. Stéma et Franck, bonjour Nayo, bonjour na Balandignon sur Afrique Info. Bambo Tebele na prêtre Mboka, supérieur maître la Poulga Yatembe, place Azali, Bambo Tebele na la team Mobimba. Groupe Oyo, ils en avenir, les OP Samakambo, Bambo Tebele pe na Babiso na Mosika, Toza Diker na Bino. Place Bozali, nous partager douleur ensemble na bino Bambo Tebele na Kini à Rombox, l'homme qui détient les drapeaux à Mboka, Mouta Sepeli Sarabatu, Bambo Tebele na Muchiwa Dola, Bambo Tebele na Yemoko, Kelvin Sekoi, Bambo Tebele na PDG Olangi Amadebo, Bambo Tebele na Muchiwa Dola, Bambo Tebele na Kintavu Fabrice, Bambo Tebele na Moleka Mohamed, Bambo Tebele na Place Ozali, Bambo Tebele na Madame, femme d'affaires, Nice Betamba Yaba Nice, Bambo Tebele na Place Ozali mère, na grand prêtre mère Timambo te Amoni Ngenzi Kinkani, Bambo Tebele na Place Ozali, Bambo Tebele na bino tout, batutu, ba spiritas nyonso tout na coin tout Bozali. Boye bakela team ezo bongisela bino disque oyo ekoya ko changer moi livre moké. C'est le chemin de la Boni Yannick Kinia box azabien aodaki kozala azozonga jeudi na ndenge basololaki na malele ayebi ke voyage onde nazoya nde mpo na Stemai. Na ndenge ya vitesse te bon Stéma ya Valère bazong c'est la ngora Valère. Merci beaucoup. Alors tous sur la awa Kinshasa c'est bien mais tous on a quelques membres ya groupe au bazwa qui tout maintenant sur le cambo accident wana ils ont ndenge parce que tout le monde est vidéo bimi sans explication tout le monde artiste na biso to linga mingi et ça qui passe makasi. Qu'est-ce qui a fait que l'artiste n'a pas un problème na Guinée alors que Bakendaki Moussala? Bon, accident, tout le et accident na Katia Moussala. À chaque fois que tu arrives à rater,
to moyen to commenter accident exact pour ezaka accident ba uta ki wot bazo kende wa bon bazo changer ville d'accord ville en ville des fois ezaka nango bongo et arrivera te mais nzambe ayebi ndenge a créé la valeur na ye aux yeux du monde pour na mutu tout a comprendre que à chaque fois ceux qui tozolamuka na tongo toyebaka kokumisa nzambe pour prêtre koleka nzambe aza te accident est arrivé quelle que soit forme et tout oyo ozaleli il faut glorifier nzambe pour aux envies nzambe apporter kaka réveil de conscience que nazalaka na bino bozalaka bino moko te nazalaka na bino bozalaka bino moko te na nyonso bosalaka azolakisa nini aolakisa ke prêtre oyo nga napesa bino agéraka bino aza moto ya misala mabe te po diable moko te akomisa moto na eta wana tika ye envie tomona roulement 3-4 tonneaux wow car ezongi et stationné vraiment 4 pinets sur terre eza ba démonstration nzambe po ba perte vie humaine wana ningaka ezala ngambu ya nzambe ya prêtre oyebi combien de fois bato balingaki basolola oyebi combien de fois aza na studio abombaki album pole yango omoni bamisio ebele nalobaka ntango tovoyageaka ntango toliaka fardeau ezongelaka prêtre te mais ntango likambo eyaka bato babosanaka tu ke amemaki bango bayaki na baparfum bayaki na boye bazwaki bakar basalaki boye benga baloba kaka lie bango okoprendre très bien mpona succès nzoka succès wana soka live stemai eza po régner na mpaka combien de fois il faut zelaka ata ya nzambe yango moni la poule gaza na ta ya nzambe aza ine aza moto abotama na makambo na force ala to te yango moni bana mai tout malgré badouleur nzambe aza na bango évolution eza to enregistrant qui va blessé grave bon bien que perte en vie humaine ezalaki te bablessé grave eza neti frère na biso volcan ndazwaki mwa déchiré na pied gauche petite terre na biso pe d'olise ye pe moi perte à connaissance mais sikoyo ça va donc prêtre akendaki bamonani bakoze na prêtre eza confirmé mais disons omoni internet toyaka koluka bavue te toyaka te tofandelaka otalaka moto lokola ye moto aza na bâton de commandement ye nde aza makambo ye nde soki nalobeli kombo ne bakotalanga mpo le 30 na récolter fonds ocréer projet na osir moto koyaka koloba bamensonge te eyo toleka na émission moko concert na yo moko nayebi te soki aséjournaka na pays nini aye kolobaka jeune frère na biso moko ke bapaka bakezwa jeune frère na biso moko japonais excusez-moi il n'y a pas de problème toujours continuer sur information concernant la team Wata parce que accident on a il obisi batou et belé balingaka orchestre on est surtout héritier Watanabe oui que jeune frère na biso moko japonais bapaka bazui na bamishika babetaye zoka kota koma japonais ngote pour tous à la claire na biso musée kindingo d'accord zoka ezaki archifo petit azana tanaye ba connecter nga ba bi pa kato ana besoin petit wana pona pib alobela kermesse nani a connecter ki azaki Madebo Deborah Ngitsu il y a PDG Olangi d'accord ngana bi paka ogo idenga kutu PDG mutabanda o déranger nga na bengi petit kutabanda o banga pe abi avie omoni côté wana ngana problème te mais côté wana so ba moni ngana yo na bino trop oyebi nde ndule ekendaka na bite ngana na problème note ngana na besoin na kokisa posa bato moko nde objectif moko bato bana besoin na lokola yo za petit nanga na otiko wana ngana bwaki ba interpréter ngo mal
la même concert na yo azo continuer sous qu'on interpréter mal si petite sœur na biso Lise Pedou eza gentité na ba congolaises et congolaises ba fandaka bolé ba encourageaka effort ya mona mobile mais bino bolinga bo affaiblir ye kaka de plus en plus mon suko so azaki yuma azaki esprit faible ndo mona makambo belele kande benda e déjà makolo lokola za ine ti azoyoka ti azomona yazo zelaka objectif makambo wana mipepe ya koloba loba yala na ngote amesana koyoka ayebi ndeni aogere makambo yango moni biso ba pakato aka moko poto meko beta kaka sete eza permite na mututu aya koloba pour comme deux langages, 3 langages, 4 langages, mutumoso a déborder. Le roi biso déborder la tête au solo la yango moni de temps en temps sori na yoki posa ou yo ki posa nanga na yaka awa poto meko solo la. Vous comprenez? Alors tout bazar bien. Donc ba fanatique ya team wata. Bato nyos baninga héritier otene ba yeba que malgré accident au monde qui ba image qui est très grave. Bah mise nyos na ba danseuse baza bien. Baza bien de preuve année to beta na Gires na francophone. Gires faudra oui. To beta na ba Malik, to beta na ba ambulance, to beta na ba champion voile, to beta na ba Kim Solo. Bazala ki na kati. OK. Ya convoi wana. Ti tono na zo beta ma bazala ki na kati babimi. Batutu babima ndenge moko te ba misusu malade tout ata ozoka leto ipasi bako libérer te soki médecin déjà retenaki yo okozala libérer kaka suite ya accord ya médecin nde il faut ya kotala ba ya siko na moni musapi oyo ça va kende na yo kende continuer bakisi on comprend à prescrire comment yo il faut melagwa Ezate ga ote fiso to na la papa na biso te en plus ces accidents au salami na pays étranger ba kendaki musala moto azalaki conducteur eza Guinée eza présidence de la République ya Guinée. OK. Bah ebi beneni ba osala donc bis on ezaki bus ya présidence on a plaqué eza bis ya présidence de la République. OK. Bah ebi que c'est tout un pays où eza fragilisé bongo et na makambo e fragilisaka pe ba coopération état ya ba état kendeni biso to pesa ki bino groupe na biso pour ba signalisation ezalaka bato bamona nga bato bazwi pepo nzoka mboke yeba ki autorisation il faut ça mais oui biso to bimano pamba te sans autorisation bo bimate na format tout mbongo wana déjà ekotaka na kiti ba ebi eza enregistré na telle date na date boy ne bato wana ba bimaki ba kosonga. Très bien. Oui, effectivement, il faut bâtir là. Balandela basona bango ba sentir. Parce que mingi ba interpréter comme mabe. Ouais. Pendant que tout le monde a hérité watanakin. Ouais. Tu vois comment le lendemain image il y a accident. Tout le monde hérité mo bazala ki na kin ndeni bande ko ba zu problème. Ezala ki héritier prêtre Mboka azalaki invité na soirée moko na boîte moko kaka ya ville azalaki invité kuna ayaki pour à participer na soirée o ezalaki wana par après na sima na yende jours à venir nde ba fait accident wana et ko salama ti azana ekuto. On comprend? Ayebi pe le côté. Ayebi pe te ke batu tane. Oh, bien sûr. Ti azo ke ne studio.
ti bazokindoka te basuki ti azobongama makambo nyonso to atambola yebi te baye koinforme après. Pourquoi bayebisaki na retard? Bayebisi na retard par po bato to bayebi kaka ye avant bango bazala informe bato déjà bainformaki ye. Ok. On comprend. Nzoka information directe boye kozaki chez été. Ba médecin nyonso bazaki pe na moyen ko benga te. Au moins déjà place accident ne salamaki. Et passé na zamba moko boye. Musicien mon côté azalaki na piste net au voyage kawana na Guinée on a tout ça là ka wifi. Ok. Quand voyage mon côté to les gars qui na prêtre mboka na chauffeur à présidence pour tous ou à Bassim. On comprend et à Guinée. Une fois kaka moyen communiquer direct exact. Il y a un moment où ma vidéo on écoute les réseaux sociaux bato ali banda na présidence de la République né au monde. Ok. Donc ba Guinéen de République en moi. Mais bien sûr. Pour nanya banda au filmer na quoi na. Car ba Guinéen parce que la maman qui joue à ce foot mais venez nous aider. Pourquoi vous nous filmez comme ça? Hein, vous nous regardez comme ça, nous voilà. Avec émotion. Avec émotion, ouais. Aujourd'hui, on a mai, à au moins la genauti na liwa. Au lieu de compatir, mais tu vas filmer. Bigi mukile bébé. Et attends la télévision. Si tu vas fan de la robe, on dirait et logo non. Mon tout mon côté, nandule. Et ça vie normale, et ça vie réelle, net aux alaraboé. Pour être un beau capé minéché, n'a pas l'air naïe. Ayebi pété nga na otambola na ngala mosu vitesse na nga ka rebelle na tutani bakobemise kaka be alembaka est-ce que kolie moto ezaka je na moni ya bato bamona on dirait petit problème moko boye kolie moto surtout que na musique comme na mo blague te bato bakufaka pe po bato bango moko ntongo bayepa moto aza na makambo ne aza ine yo moko moke nozwa bagwa na yo alinganga mingi nakange na gwa natambolaka na ye nazalaka na ye ozomema bafardo sikoyo yaza na eboye okonyokwama okange ndeni po ata aza na olelo aoluka lobi aza na stema ya aoluka lobi azala na nani eza makambo zala kaka naturel prêtre aza moko ye nde moto tosala bamiracle wana omoni ke bakare beti tono moto adaye te po aprouve grandeur na ye alakisa mpe mokili ka mwana mai oyo azalaka nde na problème te. Très bien. Mais alors toyena no moke bino bozon que ndambo ya bamusicien baye ni wabi Lise ndatikali batikali kuna Lise Seda Mbongo. Seda Mbongo. Seda Mbongo. Ok. Volcan, oui. Guitariste. Ouais. T'es drummer. Drummer, hein. Na batteur Nzekoule. Ah, Manzekou. Ouais. Ok, 4 personnes. Ouais. Des batikali kuna pour besoin. Na 5, na Smoke. Ah, Smoke pe, hein. Na Smoke. Chanteur Smoke. Ouais. Mais étant à Bango, ils ont inquiété. Ils ont inquiété. Ils ont na maboko ya présidence. Bazo banga nano ke victime moko boye. Mort akoma problème na bango. Problème na bango kuna. Vous comprenez? Baza na hôpital oyo eza parmi ba première na Guinée équatoriale. Bazana bango bazolandela bango. Ok. Prêtre pas na besoin zonga na bango. Faut ba tuto eketi desa nini? Ekita. Mais doko tolo akoki ko peso bongo te. Ce qui est mobilisation na été ya ayebi ke baza bien. Mais tozela moi mokie. Total bango ndenge nini musapero ningana ndenge nini boy comprendre
que Moutazolo Baté, Moutazolo. Est-ce que vous communiquez à Bango? Mais bien sûr. Dès qu'il va à l'hôpital. Bien sûr. Classe Bazana, Sugo Bana Basim, Bo Solola, Bozo Yokana, Bozo Bengana. Ah ouais, c'est bien. Et le Gomo Zate. Mais, constamment, Bandeko Basali, hein? Ouais. Apparemment, conseil Bobetaki Awa, le 5 août, dans l'Esplanade des Palais du Peuple, dans le cadre de la Nuit de la Francophonie, on dirait la team Nenge Betaga. On dit que tout va prendre un problème. Est-ce que les gens vont attaquer les musiciens dans le podium? Mais, papa, na batu basali qui accident, il faut bazala déjà affecté. Baza même moral. Mais le coup la boulot, et ça boulot mbila. Pe programme, surtout les cambo ya programme, biso zaki na programme. Bozala qui programmé déjà. Que les 5 bino boko beta. Les 5 bino boko beta. On comprend? Il n'y avait pas le choix. Il faut bosser là. Bola qui ça. À combien de fois bosa? Mais le coup là, mon kondiamboka, prêtre amboka, a ebi kokumbelager. Yango monique makambo ezala ki wana. Tozo beta na ba doubler. Mais oyoki toaka oyoki ndule omoni communication na public. Musique il faut communication. Musique il y a un public. Public il faut l'oba. Il faut se communiquer. Il faut yemba. Il faut yemba. Il y a un succès. Il faut mettre avant Gims. C'est vrai, il y a un relais qui est événement en direct. À diffuser en direct. Même presque pas tout balacté. Mais si vous avez un problème, tout ça a grand. Mais nga batu ndanga yo kokuyo kaka bato balabala te yo ne faut melaka non c'était moi boye pesa nga pasi na niveau na yo bato balabala ba mimelo sang non toujours rappel question na bango que non mais yo qui se dit yo administrateur nga ikoto te yo tango yoki etando ike la kisaki kenini et là qui s'agit direct de bandeliti place bango bakata événement que ine tokokata ou 0h30 tokokata kotata la chela pe bana mai Ah, merci beaucoup, Kozanos Totorina et Atembe. L'artiste, le vieux côté du Congo. On y va! Ah, mon Dieu, ma basi, l'habitation de d'ici, la somba. Oh! Donc, quel est son nom? Si. na mai biso toza na besoin ya bato abongo il faut bazala so bazate makambo ekufiti batandeni bato baboya na bino bato balobaka mabe na bino il faut bazala bakoko sila te yo ningi basila bakosila ndenge nini seke yo ngolongola mabe olingolongola la loi de la nature o nzamba atia bato abongo il faut bazala po ekomisaka bino fort na gimsi ye moko akamwa le mosusu ntango bafandaki balokaki baobi tokotikela bango poso bitabe nzoka nyonso ezalaki préparé bato babougeaka bana 15 ti 17 ans bakonzi tout batikala bakonzi tout batikala o ministre o nani
Batu bakenda ezaka kabana o balelela ki ba mère ba père obligation que tolingaka Gims to ya kotala ye nde bakendaki mais population congolaise tout o ayebi la bonne musique ayebi rumba ayebi seben ayebi vacuum aza intègre afandaki ayoki la bonne musique abini ayebi ensemble na mokonzi mboka témoignage eza bilili tcha il faut rebalancer faut tchela bango bilili bamona kutu prêtre mboka te to tche entre parenthèses aza au sommet de la de l'état to tcha na oka ba poulet na ye ba poulet na ye kutu baleki ba leader musu ba beti na francophonie francophonie na musique beti mais ya blague te mais parmi batu ba beti biso nde batu to beti te ba ko longola bino te bo beti musique to beti danger batu na batu beti pe na ndenge na format na bango mais communication biso problème ezalaka communication oh nasuka wapi batie micro public yembi public ezoyemba na mishka ezoyemba mishka kutu ayembi te bayembeli c'est ça toya kolobela lokuta na télévision te toya koprofitele mpe popularité ya francophonie te eza fierté ya baorganisateur ya bamusicien te bamusicien baya kopesa fierté ya communication ya succès na bango na musique bafoule tu wana ezoya wana moya kodifferencie yango ke o foule na nga o foule akingani eza te eza te wana na nous de la francophonie to na jour pe inauguration na clôture ata na inauguration ata na clôture parce que balobi no bozalaki vraiment na nous de la francophonie mais il y a que deux leaders abataki na sikoyo jeu de la francophonie sikoyo mona jeu de la francophonie avant batutu wana baloba avant batutu baloba eza lokola nde bayaka otia pierre au moins jour bayaka otia pierre biso nde tobetaka yango nde valeur sikoyo bato bazoyeba te baodiscute inutilement nzoka bato liboso babanda makambo ya kobeta eza biso liboso ya basama loko nde batutu mpo bakotia pierre kala te makambo ezobanda kala te makambo ezobanda botala valeur tolakisi bino moto apesi elengi mpe aza na baton de commandement afungoli porte la pulga biso nde tofungola je yo kasi banaye bafungola je ouverture salama le 28 papa yo zobenga ouverture esalama le 28 sauce elongi ya G emonana journée wana journée confirmation que G ekozala G ekobanda na date na meeting ona nini balobaka ngo jour wana OK comprendre ba mettre bien venir façon procéder la mboka ba yebi makambo vous comprendre Ankarologie Christian Ankara maître par excellence betara libanda stade eza problème te to beta kaka na kopesa annonce ya francophonie batutu babeta beta to beta devant bakonzi batu musuku to babeti devant officiel te ozoyemba officiel bakei ozokamu tant chef de l'état telemi abimi akei nani akotikala nani akotikala ta ba DG batelemaki bakendaki en plus ba journée basuka wana ezalaki bato ebele bakotala match ya football toza na droit ya kolobela bafoule te awa na ta ya francophonie
tolobe la communication ya ndule succès la kisaki jour wana bana succès ezato obandi koyemba yo moko nzembo ekati obandi isu nzembo wana nzembo ekati obandi isu nzembo wana nzembo ekati bozoloba te la performance à voix te jamais c'est on dit succès affectaka succès affectaka succès bimisaka o yango ezali jamais muta ko kanga sentiment oh papa o mona bandule ba Michael bando beta te batu bokata bilamba muto zo yemba zo lela yango wana ndezo lakisa succès yango omoni batu tout bazo confirmer succès à la Pulga pe azalaki na journée na ye so ezalaki bato mosusu na Gims nde bakimi soki ezalaki bato mosusu na Gims nde bakimi mais bino molelaki ete pa lobaki bachali biso 20 retard bien si événement bandi retard nzoka ifaki biso to beta 20 heures ikasi décalage ata par rapport ya retard euté pas confrère na biso oh to beta ina Gims ya leki minute bele yende moto ye retard ayako bande événement retard yango na biso tile muso bakanisa ki balokaki ke ti na obeta ti 23h ton na ka Gims ba chana e bien ti na yozo ba e bien ngote ada congolais mais la mentalité yo no yebite e banda déjà na balance kelini e banda déjà na balance et bandaki déjà na balance c'est héritier na Gims bana problème bazana problème te pour patron akokota na makambo basali te biso bato ya ko gérer balance ngande mna yebi réalité ngape mna yebi réalité pour na nini musique na bango bandaki retard bongo mais fungola biso ba yombo ba yebi ba ingénieur tout bazalaki wana ba massa na nga ba die ba yebi ba popol ba yebi ba réalité zalaki boyi biso toyi Fagito banda balance 11h. D'accord. 11h30. Mais organisation nous a failli défaut il y a communication que bozana balance na 11h30. Organisation est bisi bisoté. Dis-nous comment il y a. Écoute-moi. D'accord. Na lali vers 5h na moni appel il y a CG. Oh, papa, est-ce que vous êtes formé pour la balance na journée à l'élo boy oh, on a évité. Na yebi même pas que tu gagnes ça la balance boy na la ina prêtre tout mon bimba tous informé te. Oh, te tana na Jésus Noël boy yebi singa ke bino il faut ça balance boy. Ndé na bandi ko communiquer ba artiste ba fanda na lingwa la te. Artiste afanda na mbinza afanda quelque partie ayaka il faut respect pour l'artiste beaucoup mettre artiste mototé il faut tant moko la compréhension bezalaka ke to komiona ba 11h30 bango ba sepelité pour il fallait aussi ça 12h30 bango ba sa nini ba banda bata Gims ba banda ko ça la balance la bango o bango ba na ba matos biloko na bango mususu ba box na bango biloko mususu o salela mais pourquoi bango ba obeta avant bino mais bino bo ça la balance avant bango biso donga to ça balance avant bango pourquoi so to ça ni balance ba kali biso ba kiti biso enregistrer balance na biso bango tombo ya ba fandika likolo na biso d'accord tombo ya go beta lokwa bango ba to liboso ba fungoli bango kaka d'accord tombo on va longwa ba longoli bango ba ngati biso to continuer ça marche on comprend et ça là qui n'a bien pour ça la marabongo on comprend oui mais ba petite erreur technique ezalaka et pour 6 mois temps bango ba comme na ba exigence ba comme collaborer au lieu qu'on a dans la collaboration bango ba inga ba na honnêteté na ba agressivité na ba ingénieur pour tenir pour ingénieur premièrement ingénieur va aller même na mix na table ezaki ya yemo ya man ya yemoko
Vous comprenez? Master Nabiso, Badie, Bamayombo, Basaleka Nabiso. Si bango balongola biloko na bango bakendaka. Si biso bazongisaka bakombo, to bandaka ko brancher. Ezwaki mwata. Mais tia bilili otala fulo ezalaki. Po batu ba tiaka bilili ya liboso. Faut tia bilili tina sima mai. Tia bilili tina sima ya jedo wana. Faut tia bilili tina sima jedo. Batu batala grandeur. Faut tia bilili ti libanda mpanzi parce kiosque ça. Oui, certainement, tant que mutu batu oyo, batu tu bayaki karte pour batala wata. Batu bayaki pe na besoin games ba moni ke games a CDC. Bakenda ki mais yo tchabili est témoigner. To tchabili témoigner normalement mais siko yo ça satisfait quand même la mission tu balekaki ba betaki on a parce que les trois papa chira betaki, les quatre Fabregas et Weranson. Moto na moto, yamba moto na moto, yamba moto na moto, les 6 yamba rigola clôturaki. Bon, wana na ebego makambo wana te po soto bimisi ba affiche wa. Ya onde epesa soni. Nani? Bien sûr, biso zaki programmer. Na ba niveau ya ba niveau auto nous les communes à lelo jamais bokoza la cafouillage, obeta nous la cafouillage. Journée en nation na bimisi kaka affiche au monde a des journée cafouillage. Tu affiche monsieur au salama après. Te la kisangango. O ya après wana. La kisangango. La comparaison n'est pas affiche au salama ni pendant que affiche des autres confirmé que oyo azeli na date boye par rapport ya boye. Programme est en affiche. Affiche ya programme. Mais ni yumo lobi awa ba erreur à dernière minute pesa laka. Te ba wana na zolo ba erreur te na lobi ba erreur te na lobi ba petit retard technique et yaka. Justement ba changement dernière minute. Ba changement wana makambo na bino na lobi technique. Jamais bakoki ko changer la dernière minute, c'est désorganisation. On a un problème psychologique, il y a organisateur. Il y a un organisateur. Moka, tu es bien kumbama. Ce que tu es bien embarras, malgré côté des ordres, mais bon, on a choisi. Comprends? Il faut te mettre à nous les taureaux bagner à l'angote. Nous les taureaux y a raté pour tous se comparer. Pour prêtre mboka pas aller na droit ça na ba pouvoir ya boycotter aboya na épée aboya pourquoi aboya te aboya pe na forme bango ka ba boyela ki non mais bango eza makambo yo te makambo nini net ni makambo solo na organisation te papa tika na yo tika makambo ni bosolo na ba organisation mwana mobali ayaka bitumba te pour abunda lo ba ote na ke na front na moni masasi yango bopesinga eza yango te bandana kobundaka na masasi wana ti solution mosusu eyaka yo ozonga esi au front so otiki terrain vide wana yango moni bayebisi eke oza moto abere okoka oboya te oboma date okokoka te événement te okoki kobeta na deux places donc double événement clôture, il y a jeu de la francophonie, la clôture à nous. Ah, papa. Non, mais ils ont sourire Moutou. Il a préféré clôturer l'événement. Au monde, il est tombé dans les boyers. On a appelé par message, on a dit que on a besoin de l'autre côté. On a besoin de disque. Valère n'a besoin de communication disque. Devant tout le monde de représenter disque. J'ai de la francophonie, mais un miroir, mais si tu es l'étranger, Tozalaki déjà. Biso Tozalaki Tofandi. Tozalaki Tofandi. Basel Bato Oyo. Tolobaka journée Oyo. Betindole. Que musique Ezalaki. Et d'accord, les 5. Oh, papa. Mais. Qui Moïse Mbi était les 6. Alors. Est-ce que bato nzambe deya ba échoua na babiloko libanda bon bazwa occasion na trote so ba kotani na ba artiste bongo monte ba tiaki bango bato nzambe sikoyo yo ko profiter no
bacheka Moïse Mbemba kama moko ye moko mtabetaki mais sikoyo na côté musique ezaki date le 6 omonaki sous programme moto mosusu omoni yo moko otangi mokolo le 6 moto aclotiraki na esplanade eza Moïse par rapport à kofofile nde babendaki yo yaka kobeta kaka obetela bato oyo bakoya mpo bato bayaki déjà na suka filme betata kaka mpe ozobe omoteke communication yaki te bato bayaki na bato ya nzambe bayebi na bango banzembo ya mokili te ti oyembi yo moko osilisi yo na yo okopa de gangi mais pas de martyrs et foulé bato nzembo est betisele mutu a reconnaître que la guerre est ça na est guerre est ça papa ni musala jango papa faut reconnaître mutu mo valeur na epe na ta o ça makambo ya bien papa omoni na temps oyo tozolobela première de la classe ezaka la polka po na temps mokie ya carrière place azofandela na place azomemela il faut encourager pe moto tout il faut atala kelongi ke il y a des avenirs te babi na guerre bo na guerre eza lelo bino guerre cha mutu te guerre nini ezali okobuna na instrument nini oza nango muminduki nini oza nango atolobi ke naza na basoda bon toke na guerre mais instrument nini okobundela guerre pour miange mi demoti lelo ezobunda ezotémoigner valeur combien d'années pourquoi batia bino te na guerre oyo eza lelo est-ce que biso towana besoin batia biso na guerre oyo eza guerre yango euti nano wapi mpo biso toa bavainqueur ti lelo moto okokolongola miange mi démon aza te problème na biso yango wana c'était mai mela mai mela boki mela énergie sala tout bima na balabala zala vrai chroniqueur ntango oya na témoignage awo olobaka nayoki kaka mutu moko nde azobeta guerre ya francophonie ezali mambaalbum tozoya mais guerre ya francophonie eza nini bakonte biso na nini biso bato tobeti ndula ya monene boye mpe na programme toza programmé que les 5 to beti to ambale makambo to tokei to pouvait biso tiki archive batu bazoyemba yango wana kasiti guerre yango wana yembisa batu lakisa pouvoir lakisa koza grand chanteur lakisa koza na succès yembisa batu babeti ndule ezaka biso na ebandeli na suka batu babeti ndule bazati. Ah, c'est très. Première bien. Mais reconnaître l'effort à Baninga, l'effort à Baninga, kofungola ezaki playback. Nzoka na ba niveau toza nango, ba niveau mususu tokoya na ba playback. Oh, mais na ba activité bongo. Ba chaka jamais instrument. Te yoka na ebiso. Mutu faut ya ka osala semi live. Comprendre? Na ba activité à bongo tokoya na ba semi live. Ezalaka playback. Papa yo yebite yo na journalisme yo ko apprendre nga nini na ndule. Ah papa, semi live c'est quoi? Dija kozala wana tshelo musique no ya pamba. Yo zo accompagner musique ozo yeba vraiment. Mais yo zo ngo expliquer nga su ndenge nini. Ndenge faire la sala ki? Bango tu basali eloko moko te bango tu basali kaka bongo ba playback o critiquer moninga le premier pour yo ya kosala kaka eloko yo sali mais yembi ko la musique tu bachele musique yo nde azokanisa bongo yo nde okanisi so mutasimbi micro nda azoyemba nani kola micro maintenant azoyemba likolo ya voix ne mususu azoyemba mais likolo ya voix na ye mususu. Ok. Biso ba polémique wana tokota ngote so to na guerre to ye o to zana systema itokoya ba bolongo ya course o to zana nani tokoya biso to bolongo na course ndenge nini comparaison za raison te biso nde to za ba premier par rapport à carrière bolongo par rapport à stade
stade betami faire atondi azuna place na ye olongwe suna francophonie tozaka na logique ba stade na francophonie ni taka na plateau onde na bikisaki ke na lamusi chefi ake azumwa babudu kutu babiloko tosalaka tango match eza match moko ka kobetiti ya stade mais atondi c'est kasi eza problème mais après au monde après l'événement il faut continuer relaxer koza na succès il faut continuer relaxer koza na succès il faut betaka. Pourquoi vous demandez au moto salité avant est-ce que tu boy au moins yo lobi que attendez ça na bi que oui attendez ça à réussira est-ce qu'il faut au boy est-ce que au boy loko e o mokili mobimba monde entier batali ba moni que moi na mai asali plein au boy ndengeni mais azala ki préparer ka pona match wana. Vous comprenez? Ils ont un match amical. Mais dans le championnat, ah papa, tout à la championnat. Championnat, ça dit que championnat, ça a une belle mélodie. Championnat, ça a un micro, ici. Il y a des championnats. Mboka la poule, gazo fanda. Il y a moyen intéressant à mingi. Championnat, il y a moyen Champions League. Championnat. Papa, tout ce qui est comparaison est inutile. Bon, même tout le monde a âge, na carrière. Quand on a âge, il y a une carrière. Mutu natawa na mutu asali makambo au prêtre mboka osala zate. Il faut qu'on encourage. Acclamation, il faut ça à tout moment. Père na bande qu'on a vu surtout ya ba chroniqueur, chroniqueuse, au ba fan de la ba comme moi non comme moi. Nazoe biso ke lobby omonaki bango bazalaki na ye lobby bango tout lobby omonaki bango bazalaki na ye ba profiter de l'autre côté makala moto bazalaki ne wa oh mais bazalaki ne bazolia bango batu bazomela bango batu bazana ye bango batu bazozwa bango batu bazosala boye yo lingile musu ba servir kaka yo lingile musu yo moko zwa kaka yo zo mibundisa contre yo moko yo za chroniqueur zo be information bien zala nango soko monique a moto yo na lingaka ye nazana nga contre ete bosolo la ko bozana ba numéro stemai à part que journalisme nous sommes des humains oui to yebani déjà moi na mayo monte que j'ai wana ndenge kende bongo mato tala boye mais kana yango wana so mutu akomo ina mutu kako fele lokola na caméra na ye azana pour ba projecteur azana ba micro na ye achango wana ye moko ata na direct babengani lokola pe mikili ezaka na format nango ya ndenge nango moko bobande loba mabeti. Il s'appelle Charline Pakalingomba. Toujours évolué, toujours poussé en ambition vers la fin. Il a travers le monde. Héritier Wata, la Pologa, qui est presque déjà à la fin. Hein, pour nous donner bien sûr cet album sur le chemin. Qui est presque déjà à la fin d'entrer sur les chemins de la gloire. Tout est fin prêt. Mais il y a un côté d'être. Aza sous le logo musote. Aza suko on est na kati ya kokota na éternité ya gloire. Blague te pour album ezana banzembo partout to betela ngombange bele album ezana banzembo. Prêtre mboka yembi na niveau ya likolo. On comprend? Héritier Watana. Ouais. Ndenge vraiment banema congolais Hakim Salum alingaka bayemba ndenge be Blanchard Migama alingaka bayemba. Ozo comprendre? Ndenge vitesse ya mboka ya lelo ndenge tozaleli ezolinga bato bayemba ezolinga succès ezolinga te te agitation te vitesse. Est-ce que vous avez besoin de la course kaka?
bien bossa na bandenge na bino na bandeli ba spiritas na bango calme na bandeli suko loba na ba spiritas ba yebi place batelema déjà batelema ba spiritas batelema bafandi batelema bayebi ke toza na succès ba spiritas baza fier pourquoi soka ke komela na bar amiyo kaka akomi yoka à travers ba BM akomi yoka à travers ba fantôme akomi yoka à travers ba melokampe ya banzembo ebele o eza wana ebetaka na bar eza te obeta mbanga o vivre en ancien succès te il faut obeta mbanga o vivre à l'auteur na temps oyo ozali pour pas te mêler, bon, on dirait qu'on a fait quoi, on dirait raison. On dirait mbanga, on dirait raison. Té, bonne raison, té. Tok tchaka fait mon corps, album, miange mi de mobimi kan. Tisi ko na balabala, ba disque tout ezoya, sur une vitesse, au moins de miange deuxième. Mais ti ezobeta na miange ozonga premier. Il y a moins les mi et quitter sous deuxième ou troisième. Mia j'ai fandi sous la première. Première volume les gars ici vite. Bah tu vas mon agi net. Deuxième volume à comme bibi sabilo comme sous. Ya malembe. Bah tu vas te le mais oh. What a pema. Zelanano. Cause la précédé. Il y a chemin de la gloire pour aux apprécier ni pour mieux un jour ils ont au caca l'eau. Mais 3 ans papa. Mais quand c'était balamba kimbimbi moko pour ils ont consistant na libomo ya ba peuple congolais ya mélomane ya ba oh balinga la bonne musique papa. C'est du boum boum boum. C'est du boum boum boum. Oh, allez papa. Kolandaka batinterronte. Batinterron basé belé. Batinterron nandole basé belé. Ozo sepelana, ozo invité mozo ngo sepelana fête ya bato. Tinterron. Mais la fête vous oza na programme té. La fête vous oza na programme. Yo moko nga so otali boyka na za na programme té. Mozo filmer fête ya bato, yo moto ba invité yo. Leader ya événement. À graver événement comment concrétisation zaki pour nanan pour na yo to pour na ye ezoye banate au moins il fallait un programme affiche yo au chat date nini couper sa confusion et couper sa confusion mais ba doit remettre mi balé programme malgré après mes programmes il est azalaki programme ezalaki kaka na programme wa boycotaki wana ezalaki kaka même date le roi de la forêt a équipé les 4 Fabokas a annoncé avant il est rangé le mais au comité tant que vous avez un événement boye aux angi date ndemo ka na ba na biso ba rambo ba kulutu jamais koka ozanga un événement boye jamais ce qu'on zangi pour na yebité vous comprenez et ça francophonie il fallait que nous avons grand zaïko en ebeta badayate ba evoloko banani des chefs de l'état bengi sala bango ba beta ko au comprend événement bon il fallait que nous avons sous grand wenge ndé basangisa ki bango wenge il fallait que beta moko na événement bon il faut ba beta grand wenge donc est-ce qu'il faut être organisateur nazo pesa ka ba idée au comprend pour na pouvoir na puissance et vitesse pour l'instant makila na nzoto il faut pas sangisa bango kaka na événement minene bo place wana ko bukana événement minene bo et comment événement ya ba prêtre mboka aye afandi na ba spiritas ba tondisi place
Allez, merci Charline Pakalingomba. Nous sommes presque à la fin de cette émission. L'essentiel qu'on est fixé, nos frères vont bien. Et Siga Bazakuna et notre sœur Lise Nabi qui en très bonne santé. Et comme ça, Nabi sont vraiment bien. Et puis, je mets de mes côtés. Et on a faute. Ezana kindoki ya mabe album. Ekota efana naba. Ti naba poil. Sur le chemin de la gloire. Bientôt. Sur le mais année où année oyo. Kutuba moi est commis déjà. Affiche notre suite. Et casse. Yangwana ne makamune ba moi est commis déjà. Avant fin de l'année. Avant fin de l'année, tout ça na événement misatu. Oye kokoya. Album na moi makambo minene moko boza na bakati kati wana. Combien na nini? Bon, prêtre Mboka est mort, on est clair, mais ils ont flash, prêtre Mboka est mort. Mais c'est le chemin de la gloire de Maka. Merci beaucoup à ce être vivant. Ouais. C'est le chemin de la gloire vraiment de Makambo, au Congolais à Zozela. Au moni, Kobimisa Badboum, ils ont bien. Mais quand encadrer l'album pour décoller, des problèmes. Bobonga Manabino. Boze la paix date pour le gros labino boza bato ba comparaison bozo linga bo mona date pour tricher pour épée sabino pe solo problème té bozo banga nini bo je date sabino omoni yokanga mi ange mi démon et bima nzela moko na album ya frère na biso moko boy Fali oui. Et ben diko bete yo mo yebi ko sangonde ibandaki batu musoko to ba bipo na nini osinyaki bagaro yo ba sabino mais yo pe bino pe boza ba chroniqueur musubo to bakabongoti ba lo batenengeni yo po yebi ke bo mandoko lo ba pe bongo na bakwe mususu quel bongo yo et gagner, mener, première mi-temps, na 35e minute, ils ont mené kaka. Donc, na deuxième mi-temps, première minute, deuxième mi-temps, na 5e minute, ils ont mené kaka. Mia, j'ai reçu bango, na 7e minute, il y a deuxième mi-temps. Tisikoyo. Aux hommes, on a que Mia, Jazakaka. Combien d'albums, combien de singles, combien de nini. Moi na maya bimisi pas faible été azana nzela mais aza accompagné ka na miage oui combien d'albums bimina tangelo combien d'albums oyo beta kara combien d'albums bimi tambola na nzela c'était mal mais bimisa kana izaka nini Tokos 2, après Tokos 2. Naba Tokos nyonso. Et bandat naba Tokos nyonso. Tokos ni baka avant. Tokos 2 ne misi c'est la mako. Papa, yo journaliste Mexico yo album ba bimisaka affiche. Il y a date, il y a sortie. Tozolo bela sortie. Sortie. C'est ça là qui lève. Il y a nyonso papa, landela bien bando vérifier. Toza na puissance anenini tile lo toza mais comment batu ba kokolo bango te tile lo toza succès de wana même taboya ngazata te batu bazoboya tant batu baboya na ba plateau na bino il faut bozo ngisaka bango c'était mai kete wata puissance miage mi démon ezo pour artiste succès à Kinshasa, les bandes moko ezate. Succès à libanda pour batuka oyo baolo babongo basuka kana Kinshasa. Yo kasi bana ba do babongo batu ba voyager à tête. Batu ba voyager ba. Batu ba voyager ba ebi ka babina kana ba boîte na bango na ba Shebango na ba Tanzanie na ba Uganda ekota. Mi ajmi demo. Oh, ekota tenene. Na poto babi mais kutu na poto koloba te na bafeti banzembo bamarie bazobimela na banzembo wana nzembo nini kobeta bimisa nzembo
banzembo mosusu eza ya bolingo te est-ce que bayembela bolingo mwasi ayembi vraiment azoyembela bolingo na ndenge bien auto mobali azoexplike mwasi bolingo na sens réel. Ancêtre vivant, Charline Pakalingomba, merci. Nous sommes presque à la fin avec notre invité. Merci à Spero Soleil, Monsieur le Président, et Maman Gisèle Matota. Sans oublier, bien sûr, Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables pour Katina Pouche. Nagobo, ça n'a jamais Olga Mawete Mokondiaka Bello, depuis la Belgique. Merci à toi. Et puis, sans oublier, il y a José Mouloumba, les Bogards de Birmingham, Namanabiso Beni, Penda, Noël Okito, le jeune millionnaire. Merci beaucoup à toi également. Et ici, je n'oublierai pas, bien sûr, de Costa Moukokomon en Zambé. Un grand merci également à Jello Okula Oumande. Merci à toi. Merci aussi à Germaine Kisungu. Et sans oublier, bien sûr, Jessica Njoli Amba. Merci également à toi, Imani. Merci, la première dame de Lausanne. Et papa Nabiso Belisha. Mes parents Ridge, on dit Loua, et ne faut pas comme les autres. Merci également à tous les amis qui nous soutiennent à travers le monde. Boatel Mebele. En cette vivante, on est vraiment à Souka. Bando Kebele balandi biso. Oui. Moi ba mbote ko sala bango bien et puis un message pour tout le c'est la biso. Na ba tutu balinga la bonne musique. Il y a pas match polémique côté zate. Il faut vous retenir bien que tozo sala ndule. Ndule balobela ngona œuvre. Œuvre yango ne pesa la valeur ya artiste. Ba œuvre zali boki taba esprit ba spiritas tout le monde boy baga sur le chemin de la gloire ezoya makambo bien ça bambote ebele na ba tutu balingaka timwata ba tutu balingaka la pulga maître supérieur ya tembe na ba tutu balingaka ngai moko ancêtre vivant ngomba mpaka na ba oyo bino tu bolingaka ngai te naba o bino tu boko finga naba o bino tu boko commenter mal bambote na bino na ninga bino pe bozala po ba commentaire na bino mususu et relançaka pe na réflexion bambote belé na kini ya Rombox c'est l'homme qui détient bambote belé na Colin iPhone na koyane awa Colin iPhone na zo lele mabe Colin iPhone mais yo polinga Samsung mabe na te na lo basculer na changer na koma côté wana mais si ko soko lingo changer o ya côté wana il faut to mona Colin mais Colin toujours na zo luke na zo lele mabe Colin iPhone il faut to mona négocier la bien mais Colin iPhone o yogi da stemai ya mboka OP na pouvoir soka lobby bato bakoyoka na kolega na stemai pas Colin iPhone bambote belé na Dani Chandu chinois congolais il pas comme en agence il peut nous même chinois congolais ya mère nabiso Joyce Onienze bambote nabino place bozali courage toujours nzamba pambola bino pour bola moleke belé bambote ebele na famille Kikani Mobimba famille Ngenzi bambote belé na belle-sœur na ngai voix manangai nenengenzi bambote belé na place osali bambote belé na maître Gege moto epela bambote belé na CG Rubenga bambote belé na Mola Francis Dibaya bambote na place osali bambote belé na fondation Sandra Zizine Toko bambote na place osali bambote belé na Trezege Toko Muzala Demidie bambote na place osali bambote belé na Pourada Youssouf bambote ebele na bino tout bolingaka lingomba mpaka harmonia ngenzi tima mère zala wana na ngonde stemai ngana on a ébique à tout monde de tout le temps de tous les jours ouais tout le monde a trouvé manière de gérer kasi. Merci beaucoup ancêtre vivante, c'était donc notre invité Charlie Pakalingomba pour le compte de Héritier Watanabe et son groupe la team Wata. Je pense que vous êtes fixés par rapport à toutes les précisions. Merci à vous tous. Bandego Botalibus à travers le monde. Si vous avez aimé cette émission, dites merci donc à Merveille Mampouille, à les soldats, Gino Massampou. Merci également à lui et sans oublier Gloudi Akina. Merci à vous tous et à très bientôt pour la suite. Eh non, on a besoin de prière. Le sambo. Ah, excusez-moi. Bon, Franck, c'était ma prière. Il n'y a même pas de Simbi qui s'y donne. Assemblée là.
Tout bon de là, tout c'est ça. Tout bon de là, tout c'est ça. Mais tout bon de là. Te remercier au maître à temps et à circonstances, le créateur de tous les temps, Nzambe, Mokele na nyonso zoloku mokemo masanzo gezo ngepai na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Au revoir. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana, Illinois, USA. Esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini ya musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente pe activité ya ndenge na ndenge mamaliza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake. Adresse la biso ezali se moko 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Lisa Loboko, mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Du nouveau à Kinshasa, le salon de coiffure Bercy. Le salon de coiffure Bercy dispose d'une équipe de coiffeurs professionnels formés par des experts pour répondre à vos besoins, quel que soit votre style de coiffure. Salon Bercy, le boulevard de Stars. Dans ce clip, on a les réseaux sociaux, on a le salon Bercy. Donc voilà, merci. Salon Bercy réveille la beauté qui sommeille en vous. Salon Bercy, la machine à beauté. Salon de coiffure Bercy, banano so bauti mikili bayara awa en tout cas ndenge kaka ezaka na Londres ndepe awa ezali matériel auto sala ka kote kuna na Londres yango peut to sala kote. Salon élégant et vous dispense des conseils capillaires individualisés afin de vous aider dans le choix d'une nouvelle coupe de cheveux, tout en respectant votre style et votre personnalité. Salon Bercy, situé sur l'avenue Aérodrome numéro 4320, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Tata maman bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre oya munene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en amano bande venir sur yango. Alors ma référence on a zopesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za Jeep moko za mutuka ya C mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Mounoué
Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, azongeli base na ye na Paris. Oyo, yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa. Chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa Bokosepe la jolie kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga Bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge Poussana Tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Semaï, Kiandankala, Twende, X-Bass, Marandura,